Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai maloba. Vraiment na kosenga na ba jeune nyonso tu ya district ya Funa bon meka kosala tout pour na ko entrer en contact na monsieur Patrick Kasali, un jeune député oyo azali na bolenge pe ayebi makambo nini oyo ye akoki kosala soki lobi bapesi bopesi chance pe akomi kokende kuna na niveau ya likolo mpona kolobelela bino epai ya bakonzi pe kosala bademande mpo ete district ya Funa bakoka kozwa barekete ya bato ya district ya Funa bayeba ndenge nini baproblème oyo bazali na yango ye azali un jeune mbala oyo tolobi ete topesa chance na bajeune lokola monsieur Patrick Kasali azali un jeune mwana moke oyo aye na baide ya kitoko. Patrick Kasali azali na makila na maboko te, azali moto oyo aboma mboka te, azali moto oyo asala mabe te, mais azali moto oyo atangi bakelasi na ye po apesa un plus po na mboka. Yango ete biso ba jeune ebongi na biso ete topesa pe confiance na bato ya lolenge oyo po ete soki tozali kotala kaka koyoka kaka oyo ba vielu ba mesana koloba ete bopesa ba jeune confiance te po ete baza na experience te boye wana nyonso tu ezali lokuta po na nini soki totali malamu bango moko ba vielu wana oyo topesaka confiance avant basala eloko te mais te komona ete na kati na mboka na biso bato bazali kosala makambo mingi lelo ezali ete ba jeune oyo tozali kopesa bango confiance tomoni ete mboka na biso ekomi kotambola mpe kokende liboso. Yango ete tosengi na bino bandeko ya district ya Funa bomeka ko entrer en contact na monsieur Patrick Kasali bosolola na ye po ete ndenge azali wana azali na baide ya kitoko mpona mboka na biso RDC pe ayebi nini oyo akoki koloba mpona bino bato ya district ya Funa azala molobeleli na bino likolo epai ya bakonzi ebongi malamu kopesa ye confiance. Tango oyo bandeko babolingo tokotika moma kitoko po ete loyembo ebeta pe bokomona bafoto na ye ekozala kodefile pe oyo nyonso tu akozala marke ndeko luka ete okota contact na monsieur Patrick Kasali solola na ye tuna ye bakestion yoka baide na ye po oyeba monsieur Patrick Kasali azali nani olie ya kojuge kaka mbala moko po ete bajugement oyo tozalaki kojuge na ntango ya kala yango nde etinda biso na nzela ya mabulu mpona koloba ete oyo wana azali jeune mwekutu topesa na bavielu me bavielu boyebi bamakambo oyo basala mboka ekufa mpona likolo ya kopense ke bajeune baza na experience te topesa makambo oyo na bavielu yango ete ebomaka mboka na biso lelo oyo bandeko tozali kosenga na bino olie ya koloba kaka totala bavielu tomeka kopesa chance na bajeune tala jeune oyo monsieur Patrick Kasali oyo aye lelo po ete azala futur député na kati ya district ya Funa topesa ye confiance nayebi ete ndenge azali wana akodesevoir biso ba jeune te na kati ya district ya Funa pe akosala tout po ete makambo mingi oyo ezali na kati ya district ya Funa amema yango mpo ya bakonzi mpe ya kolite makasi mpo ete tozwela yango solution. Papa Botamba na ntango oyo natiki ete moma kitoko otiela biso baloyembo mpo ete bafoto ya ndeko to monsieur Patrick Kasali edefile liboso na biso mpe na banzi ete tosuki wana mpona lelo mpe bato oyo nyonso bakolanda émission na biso oyo tosengi na bino yo moto olingi kokota contact na monsieur Patrick Kasali meka kobeta kombo na ye na niveau ya Facebook pe soki omoni kombo na ye okoki koentrer en contact na ye pe kotuna ye bacoordonné na ye soit numéro ya telefone na ye po ete omeka kosolola na ye apesa o bamakanisi na yo pe soki ozali na bamituna pose ye mpona koyeba ozali devant nani olie ya koloba ete topesa jeune confiance te wana ezali ba stratégie ya kala yango nde ebomelaka biso mboka po ete ba jeune oyo bazali kosilisa bakelasi lelo topesa bango confiance po ete soki totikeli kaka na système ete ba jeune oyo baza na expérience te alors ba classe yango ba jeune bazali kotanga yango mpona nini po ete mosala na biso bakongole kokende kozongela kaka bakarakas
bato oyo basi bima mopepekala bavielu bomoni ndenge mboka na biso ekufi yango ete ebongi ete topesa confiance na bajeune mpo ete bango nde bazali na kati na inspiration ya kitoko mpo ete bazali na makila na maboko te bayiba mbongo na kesi ya leta te bazali bato oyo bakoyela biso mpe makanisi ya malamu ntango nyonso tu bana ya funa bozali na problème bopesi yango epai ya monsieur Patrick Kasali akomemela bino epai ya bakonzi mpe akozala molobeleli na bino à 100%. Loyembo s'il vous plaît papa Botamba. bande po babulingo na banzi bunti kolanda emission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelnini.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.